Mwana mboka Bokechu. Bokechu premier mais lelo Bokechu combattante aza muyibi. Oh Bokechu wa combattante. Muyibi. Oh. Aza muyibi to so ibasa na kanda jo moko autaka Londres. Ti wona vie privée mais biso. Non, vie privée des akanda. Sino zo bengana mutu na mutu poto. Mutu poto ko contredire ngate. Jo moko autaka Londres. Soka komi na Belgique bu. Mama mbulungu yinda bengani na ndako. Jo wana kangi mumina ye pendant des semaines Bokechu lubanda. Yango ko kanda wana odasi saka jo oyo ajoko na kanda kuna ye azokoluka Vital Kamerhe azokoluka Tshisekedi Félix président azokoluka Chatumba asi serika mona jo oyo akati saka Londres batu sa Belgique bayebiye boy daka Bokechu akoye kufa buna jo wana aza terrible Ma concert na poto ezongi déjà yoza non ba combattant parce que Moïse héritier wata moto na temba kenda ki tembe mais simba kité azonga ki mais pasteur Moïse akei a beti pe concert ici mais pasteur Moïse akei na mudi mo nzambe Saint-Esprit ya nzambe ya buki bakala bato ya N1 a confondre ban concert beti siko lokola nzamba funguli nzele tala bino bato poto bato botike na enamike bilembo yango nzamba fongoli nzela ke il a mis fin que na en na bino bosa sur na place te yango moni concert ezongi ya nzambe ye puisque fallait nzambe abanda aboyeki kofi abanda poesa la ke kofi iza nzambe abandi afungoli nzela lokolo siko nzambe abandi kofi kende kobeta wata kende kobeta héritier DiCaprio bokende Fabregas bokende bapeti na nyonso bokende Jésus de nuances, boke bobeta bino nyonso na petit na NMB petit na mikolo. NMB. Ah, NMB. Ah, petit wana. Wana petit na ngati. Bishop. Naza charismatique Bishop. Maman église bena NMB l'église. Yebisanga yi. Wana petit na ngati. Alobela Kabila, loboma rameni nyonso tout sur Kabila. Lelo caméra comme contre et pourquoi parce que tout le monde a fait que Abalou qui l'a fait. Non, parce que Kabila n'a pas respecté l'alliance et l'accord. La politique fait des accords, des compromissions, des programmes. La politique est faite des convictions, des accords. C'est comme ça que la politique marche, avec les accords. Quand les accords ne sont pas respectés, la politique, politique koufi. Kambango. Tshisekedi muto alobi bazo kambango. Yango zomona kaka pembeni ya Tshisekedi kamera azali. Pembeni ya Tshisekedi tango pe kamera kozala pe présent, okomona kaka pembeni ya kamera Tshisekedi azali. Puisque nous ce sont les temps de faire les dialogues, nous voulons les institutions fortes et non les hommes forts dans ce pays. Mboko yikufi kozala ba hommes forts. Ah, 5 chantiers il y a du Felo, il y a du Boulou, il y a Kindoki. Ah 5 chantiers comme 5 malheurs à Congolais, malheurs, Kobomana Koiba. Les lots Tozana Moussala, il y a 100 jours de chef de l'État, Neto Betin Zelawana, Tikuna, les lots Basodan à 100 jours déjà les cas. Ah, mais tout ça, quand on a 100 jours, le chef de l'État. 5 mois. Non, 100 jours, Nabiso. Non, 5 chef de l'État n'est pas encore venu rendre compte, na 100 jours devant la population congolaise. Il y a 100 jours, ils ont considéré comme s'ils ont continué. Et considéré mon chef. Il faut nous compter le nombre de jours. Statique na 100 jours. Ah, tout le 100 jours. Le chef de l'État a koya. A terminé bosso bato. Il dit 100 jours yangoyo. Na saleki bo ici. Nebelezu bana poto. Djidji Dipumba. Yebise bana poto balandaka yo na Congo France. Ke biso pechato marobi ke soulèvement populaire na kini na Congo e kotikala ko salema kate. Ponani fo baluba. Ponani fo ba Congo. Ponani fo bangala. Ponani fo basoidi basangana. Mais lelo ezali groupe ba sénégalais ba ina kini ne ba ko sala soulèvement populaire te. Ah tozana Sénégal te o tozana Congo mboka Lumumba mboka Tshisekedi mboka Kasavubu lelo mboka ya Tshisekedi Chilombo na Vital Kamerhe Rwakanyingi na Chatumba charismatique de passer people et puis besoin pour 20 ans nous avons le pouvoir pour 20 ans Tshisekedi a consacré 10 ans Kamerhe a consacré 10 ans 20 ans il y a pouvoir Kamerhe a 10 ans en tant que président de la République Namboko Vital Kamerhe a consacré 10 ans Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya Kitoko Congo
Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à vous dans www.congofrance.com. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre la chaîne, la meilleure chaîne de l'internet, pourquoi pas la chaîne sans polémique, la chaîne qui ne reçoit pas de gens qui disent, qui ne reçoit pas n'importe qui, chaîne où il y supporter anti-valeur. Donc, non, à l'écart, les anti-valeurs na Congo France T. Déjà, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre, en train de suivre Jemima Kadima, la vôtre, et pourquoi pas en train de suivre notre chaîne, la chaîne qui vous informe, puis ça nous donne information sur, et surtout nous sommes à la recherche de l'actualité, et Lélo, nous sommes venus voir le bishop Tchatumba. Avec le bishop Tchatumba, nous allons parler de la RDC, pourquoi pas, ce qui nous bishop Tchatumba, il est en RDC. Tisiko Azakaka, aïe. Pour du bon, et Bishop Tchatumba, est-ce que normalement que c'est ce qui réellement RDC Zambo, quand on débat que c'est un pays prophétique, un pays qui promet de bonnes choses, on a Bishop Tchatumba. Avant que je commence, je dis un grand merci à mon boss, monsieur Didi Dipumba, un grand merci à Aya Papi le roi carte illimitée, formé la Souka Bilanga Héros, Bilanga Dollar depuis Maroc, et pourquoi pas à José Ndombele Showman, je te salue depuis France. Je salue aussi HP Redo, mes salutations à vous, Aya Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Je vous salue depuis là où vous nous suivez. Voilà, bonjour Bishop. Bonjour Jemima, bonjour Congo France, Petit Nanga Didi Dipumba, je salue vous sommes dans le terrain, merci pour l'analyse à la une. Bishop tous dans le terrain, dans le Congo, Mboka Bako Konabiso. Le 30 juin, où tu connais Elengi Akosakanate, mais Bambolombo, Mobo Subautiwapi, Badingbaluka perturbation, mais Bazaki vite maîtrisé par le commandant de général Kassongo, Asaki Moussane impeccable, Kuna Nabunya, Makambo l'équipe chef de l'État, impeccable, Batolbiso Bunya, l'équipe Bamoni chef de l'État face à face. Nabunya Makambo l'équipe bien, mais na Goma Moutouma, à Koufi, a eu mort d'homme. Et ça, quand Bato Bazo n'est pas perturbé, pour pas salir de Maboko permet. Il n'y a jamais eu une guerre propre. Alors, Moutouakoufi, nous déplorons la mort de notre compatriote congolais au Yakoufi, mais ils ont dit que le bateau va porter à Mibi. Bazana posa makila ba congolais ba melaka ba ko tsanga ba franc-maçon na bango ba rose croix na bango ba melaka makila congolais pour congolais continuer kokufa pour bango bazwa succès yango to lingitse su congolais te azala sima ya politicien haineux ba politicien haineux to boyi bango na motema na biso mobimba ba na poto mboka ezo bo congolais awa ezeli ba haine oyo ba politicien ba uti ba paya ba ye po ba luka emet na Congo pour investir ba yate yango ne bazo luka à gauche à droite comment créer des émeutes pour perturber l'ordre public mais ba échoué. Bishop Tchatumba, des politiciens haineux, mais à l'époque de Kabila, ou Toti Kabiso, Kabila le fils, tout le monde a eu papa Nabiso fait, papa Nabiso Tshisekedi Antoine. Azala eu haineux, il peut en créer, pendant ça peut qu'à marche na ebongo normalement. Yango ne haine ezomate, makambo simbate, lango Tshisekedi Félix ça y est, abitika kumoko bou, tous au pouvoir. Puisqu'on ne peut jamais combattre par la colère. La politique, on ne la fait pas avec émotion. La politique, on ne la fait pas avec sentiment. La politique, c'est un idéal. La politique, c'est une vision. Yangoumou Tshisekedi Félix a cette vision, continuité de son père, avec Vital Kamerhe, besoin de pouvoir. Et puis besoin pour 20 ans. Nous avons le pouvoir pour 20 ans. Tshisekedi a construit 10 ans, Kamerhe a construit 10 ans, 20 ans, il y a pouvoir. Kamerhe a 10 ans en tant que président de la République, Namboko. Namboko, Vital Kamerhe a construit 10 ans. Mais normalement, Bishop Tchatumba, Kamerhe a directeur à cabinet. Pourquoi Kamerhe doit retrouver une affiche et Kamerhe a la tête? Normalement, Kamerhe, il y a les en coulisses. Et quand les coulisses, c'était pour qu'accord ici, il faut co-gérer le pays. Les gens ne tiennent pas compte des bons. Tshisekedi Félix a dit à Goma qu'il est temps que Mboka Oyo, Tokambango, Ngaïna Vital Kamerhe, Tokamamboko Biso Mibale. Toko Kambango. Bazo Kamba déjà en étant directeur à cabinet. Ah, Bazo Kambango. Tshisekedi Moutoualobi, Bazo Kambango. Yakozo Mnakaka Pembenia, Tshisekedi Kamerhe Azali. Pembenia Tshisekedi. Tango Pe Kamerhe Akozala Pe présent, Okumnakaka Pembenia Kamerhe Tshisekedi Azali. Puisque nous cessons les temps de faire les dialogues, nous voulons les institutions fortes et non les hommes forts dans ces pays. Mboko Yekoufi Kozalaba, homme fort, c'est qui a tué le pays. Mais ce qui me Koufi Kozala, homme fort, c'est que Kamerhe, il ne faut pas abandonner la main. Kamerhe, à l'époque, Kamerhe a créé un livre. Pourquoi j'aime Kabila? Pourquoi j'aime Kabila? À l'Obélango, pourquoi j'ai choisi Kabila? Voilà.
alobela Kabila, l'Obama ramené surtout sur Kabila. Lélo Kabila comme contre. Et pourquoi? Parce que tout le monde a fait que Abalou qui l'a fait. Non, parce que Kabila n'a pas respecté l'alliance et l'accord. La politique fait des accords, des compromissions, des programmes. La politique est faite des convictions, des accords. C'est comme ça que la politique marche, avec les accords. Quand les accords ne sont pas respectés, la politique, politique est faite des accords, il faut respecter les accords. Kamere, basaki bakor na Kabila, Kabila n'a pas respecté. Kamere asa mundele, atiki naye, les lois c'est là qu'on a tseki les autres tambola, basa ensemble on mimbale, basa ko diriger mboka. Tout comme Félix, président Félix, à Salaki Bakor, na président honoraire pour après FCC et Rosala. Parti toujours majoritaire, bah ministre Bozale Belé, d'accord en haut déjà comme non respectable, azo respectant au soutien comme que non président ministre OYT, bah Bazala qui base à la soutien mais normalement il faut accord et qui bon. Non tout à fait, parce que accord n'était pas sur les hommes. Mais l'accord évolue. Maintenant, les ministères sont déjà connus. Maintenant, nous voulons les hommes. Peuple congolais, Azana Kanda, Yabato Nyos Bayibi na Mobutu, Bayibi na Kabila Père, na Kabila Fils, Bazong les sous, Kanda peuple congolais. Yangonde Kanda, Yatiseki Yazana, on a vité la caméra. Tozana pour ça que, l'institution, quel que soit congolais, il y a origine nini, Azana côté à Kabila, Azana côté à Tshisekedi, Azana côté à la société civile, mais Azana congolais, Yasika. Kwa kamamboko yo bitumba yango wana tozana bitumba mususu te tozana bitumba ya Congo ya sika congolais ya sika ministre ya sika pour na ko diriger Congo na mayele ya sika. Lelo Bishop Tchatumboko le banabiso qui la RDC est un pays à état de droit. Et ça état de droit est bandit déjà na kati ya Congo. Lelo soki bakfo kasho ya NRS saka susu te. Aner ezala po to mona ba to kanga vie na biso mo ya zoro mabia la ote ko kanga manane. Mukoroni zoro mabia la sadao. Aote ko sala ba kanga ki. Kala. Non, car on dit moi passé. Non, jamais. Si. Non. Si. Anera kangasu batuté. Zoro mabia la bika chato bazala soko bakanga obenga ngai. Ah, pour chato manem ta komola ndemra ane. Non, chato mangana lutupoto po na confirmaka soki kaka bakangi congolais na kena caméra nanga. Parce que bika anera kangasu anera kende kokanga bato bazoya pour semer les pagailles na ba frontière na biso. Anera déjà pour na kokanga ba congolais te. Le col aner o itukobima bakacho ya aner partout mutu nyonso aza mukonzi aner na kacho nanda konaye makamu isili bakacho nyonso aner officiel totie pentir a pembe mutu aza na kati te. Voilà, Bishop Tchatumba Kozala, pays d'état de droit, et Zara a été Kokanga Aner, non. Mais il faut que Congolais surtout, Azala libre, Rosala Maramouni, surtout aligné pour Azana Mboka. Et ça processus, et ça étape. Toute une étape, il y a 59 il y a Mbutu. Les lots, ça a 5 mois. Mais dans 5 mois, autoza nango lelo, maïe bimi na kankokolo. 5 mois. Lelo, na côté la voiture awa, na zo ke ne pas badjiji du Pumba, na kenzela chikapa. Tozoko sala 1 mois na nzela. Nzela na bino mbosali. Un bisote. Bisote to sali yango. Lelo za na voiture awa. 5 chantiers. Non, chantier. Ah, 5 chantiers, il y a du félo, il y a du boulou, il y a kindoki. Ah. 5 chantiers comme 5 malheurs à Congolais, malheurs, Kobomana Koiba. Les lots Tozana Moussala, il y a 100 jours de chef de l'État, net betin Zelawana, Tikuna, les lots Basoda n'a besoin de 100 jours de gel. Ah, mais Tozaka n'a 100 jours, le chef de l'État. 5 mois. Non, 100 jours n'a besoin. Non, 5 chef de l'État n'est pas encore venu rendre compte, n'a 100 jours devant la population congolaise. Il y a 100 jours déjà considérés comme s'ils ont continué. Et considère mon rôle. C'est quoi nous compter le nombre de chef de l'État. Statique na 100 jours. Ah, tout est 100 jours. Mon chef de l'État à Koya a terminé le bosso à bateau. 100 jours yangoyo. Na salikibo ici. Non, attends 100 jours année mais même 1 an. Tout le baratoire na 100 jours. Tout ça 100 jours. Ah, c'est comme ça que ça marche. Bishop, état de droit, place où on a mon répondre dans l'appel. État de droit, Bishop, c'est là, pardon, c'est point à poser question. Bishop, lobby le 30 juin, moi, Namboka, Martin Fayoulou, il fallait qu'il y ait tenir marche naïe, attendre librement, on a militant et parti politique naïe. Mais Azala qui a agressé, donc sinon son salamaki. Donc tout le barak est mboka on est état de droit. État là, état de droit ezali qu'on respecte mbe ko mboka. Mon toloba qui chef de l'État qui to là, to méditer, to commémorer, to zala en même état d'esprit avec bande qu'on a biso Bounia. C'est ça un état de droit chef de l'État. Yo terme bité, gouverneur Assadi Mukanda.
a annulé marche. Arabi que tozali nakatia commémoration et méditation à chef de l'État. Yo boy, obi que pour na état de droit, et ça l'autorité a boy, ngai na kei pour la démocratie, na kei bibisa batu di banda. Wana ezali anarchie. Ndeko Keita ayoka ngai ndeko Keita, ezali anarchie. Au salaki, au saki ko mérité fimbo. Ezali anarchie. Tu n'as pas respecté les chefs de l'État, ezali outrage. Na makambo chef de l'État pour que le gouverneur de la ville alobaki que to méditer na bandako mais ya boyi abise batu di banda et c'est dit anarchie et c'est dit état de droit ndeko bishop ce qui normalement c'est que gouverneur aboya qui fallait bossa la makambo ndenge l'état zo mibeko zo senga et non batu ba comme bamba mabanga ba garde ba comme protéger il fallait la police ni sécuriser bandi ko semer biloko pagaille abuka batu abuma batu asala pagaille des autres côté na boka puisque il parlait dans les thèmes de seulement populaire mais na ibisa qui déjà en avance ne besoin bana poto Djidji Pumba yebisa bana poto balandaka yo na Congo France ke bishop chato marobi ke soulèvement populaire na kini na Congo e kotikala ko salema kate pona nini fo baluba pona nini fo ba Congo pona nini fo bangala pona nini fo basoidi basangana mais lelo ezali groupe ba sénégalais ba ina kini ne ba ko sala soulèvement populaire te ah tozana Sénégal te o tozana Congo mboka Lumumba mboka Tshisekedi mboka Kasavubu lelo mboka ya Tshisekedi Chilombo na Vitala Kamere Rwakanyingi Kingi na Chatumba charismatique de passer people. Pasteur people, Chatumba tout solo là on peut makamba on peut. Dimanche passé awa batu basangana ki na stade de martyrs pour na dédier mboka ipanzambe pour na ressemble pour prière pour la nation. Yo to moniote atana ba ba wana ndi bando filmer batu. Bishop ozala yitesko bishop on na baté mamanzambe otika na yo. Nazaki na retraite. Puisque déclaration chef de l'État c'est tellement macasse. Il fallait batu bosuba munana te nana ki na retraite ya kosakanate na vanda ki dazo benga mudimo ebale mbonge ya simoki mangu nazo benga mulimo be onzo za ba Congolais ba prophète Congo yo nazo benga baji na bala nazo benga bango nyoso bato nyoso bakufa batala nzambe na kata mboko yo nako benga bango nako sambela nako sangana na mulimo na ngana bakankenza to sangani mulimo na nganyo so ba bishop kaji ba machi ganya na kata Lausanne to sangana bango nyoso to sambela pona Congo to sambeli message à chef de l'État et beti résultat to ke kolongola mboka na mboka banguna to zangu sango epa na nzambe siko to zozela retour ya nzoto ya papa Mobutu mukolo nzoto Mobutu ezoya ba zui mutu nyonso représenté ya Congo 400 étudiants ye ba passer ba ye to vandi et comme na livre ya bishop Kadima oya vanda na Bruxelles to ye Tshisekedi a telemi biso to telemi Tolongoli, déclaration Mobutu Olobaki, après moi c'est les déluges. Tolongoli déluge congolais, mboke ezongi na rai. Normalement, tous espérer que des Lijuana et Longwa pour peuple pays, population et s'épanouir. Parce que Bishop Chatumba, donc le bara a nommé Basoda ou Basurveiller à Pemboka. Basurveiller à Mboka, ceux qui battent librement, trouble dans la Mboka, un parti pour Mboka, Basoda, Bazawana, moins fort, malgré que l'accent en Penzate. Mais c'est la soda, 20 000 francs Bishop. 20 000, t'as $20, même pas $20. On est à l'Okutato Zela, ceux qui m'ont foutu Basoda, ceux qui m'ont foutu mon salaire, on a micro. Puisque social militaire, ils ont dit préoccupation à chef de l'État. Na directeur de cabinet, na Vitala Kamere Rwakanyingi social militaire. C'est-à-dire que toujours que progressivement d'ici ce qui gouvernement tebimi beaucoup na social militaire et bongi et changé militaire na biso a cause militaire ko larguer batu na kata nzela nzalate a cause le militaire oazo que na grand champ de bataille a gagné guerre. C'est comme ça que nous allons procéder. C'est normal que les joueurs va augmenter mon salaire. 5 000, comme on a 10 000, 5 000. Ça coûte le chef de l'État congolais, l'équipe nationale et l'équipe, na 8e, 50 000 par. Fonctionnaire, c'est la volonté de jouer. On compare à secteur, on est un secteur, il y a football. Batoua na base à la bien, parce que c'est un mboka. Parce que ça peut fonctionner. C'est un moment où il y a c'est peli menanda kuna libumune yazo le lanza. Non, maman. Biso to amuna mikili nyonso. Salaire ya joueur et c'est dingue moko na salaire fonctionnaire.
What is a business? Mais na poto ba soda ba futa ma pe boy tende biso ba futa. Mais yango ne tozori on ba compara kate makambo ba soda izo sila kalate baso ko sisa makambo na bango soki ba silite lukanga na micro jemima lukanga so na micro na yo ya Congo France tunanga ike comment ba soda ba sa situation boye to kiteno sur le terrain na zo biso d'ici là ba soda ba komona to n'est pas ba konzinyoso. Attends, le président de la République tokokende, directeur de cabinet tokokende, premier ministre tokokende, place yo sokolinga tokende miko tokei, ngana zana kati amaso déjà pouvoir na biso, pouvoir na peuple congolais. Et puis tozongo pour 20 ans. Naza na 52 ans lelo, na ko fêter le premier. Normalement des mandats, mais ça des mandats. Tu sais que dire ko sana de caméra c'est dit to sana 20 ans. Yo sana chini siko 24 ans. Ah ça le baxi siko 20 ans, vous avez 44 ans. Eh kana mboko. Kana mboko yo ndabelenge. Voilà Bishop Chatumba, ozayi pe combattante. Obane ko telemela maramunyo sote bando le kana Congo Kabila doit partir parmi Batouana. Obane évoluer pe ndeko mona mboka Bokechu. Bokechu premier mais lelo Bokechu combattante aza muyibi. Oh Bokechu wa combattante. Muyibi. Oh. Aza muyibi to so ibasa na kanda jo moko autaka Londres. Tu vois la vie privée mais biso. Non, la vie privée des akanda. C'est nous obligons à mutu poto. Mutu poto ko contredire ngate. Jo moko autaka Londres. Soka komi na Belgique bu. Mama mbulungu yinda bengani na ndako. Jo wana kangi mumina ye pendant des semaines Bokechu lubanda. Yango ko kanda wana. Odasi saka jo oyo ajoko na kanda kuna ye. Azoko luka Vital Kamerhe, azoko luka Tshisekedi Félix président, azoko luka Chatumba. Asi c'est comme on a Joe akati saka Londres. Ba tout sa Belgique ba yebiye. Bon et daka Bokechu ko kufa buna Joe wana. Aza terrible. Bokechu akufa ne pona mboka. Pour quel peuple? Mutu moko te ya degré di bumwande wana ko bundela mboka. Oh. Ozondi bumunete. Mo libumusa ko avoir na mara. Azamba beri. Siko mutu beri ya ko bundela mboka ne za kande di bumu. Tala soki libune ikubili ko. Eza biso ndi tukumisho ninga wana te. Eza ko dia na désordre. Na ko mele lungwila. Le concert na poto ezongi déjà yoza non combattant parce que Moïse héritier wata moto na temba kenda ki tembe mais simbaki te azongaki mais pasteur Moïse akei abeti pe concert ici mais pasteur Moïse akei na mudi mo nzambe Saint-Esprit ya nzambe ya buki bakala bato ya enwana a confondre ban concert beti siko lokola nzamba funguli nzele tala bino bato poto bato botike na enamike bilembo yango nzamba fongoli nzela ke il a mis fin que na en na bino boza sur na place te yango moni concert ezongi ya nzambe aye puisque fallait nzambe abanda aboyeki kofi abanda po ezala ke kofi iza nzambe abandi afungoli nzela lokolo siko nzambe abandi kofi kende kobeta wata kende kobeta héritier DiCaprio bokende Fabregas bokende bapeti na nyonso bokende Jésus de nuance boke bobeta bino nyonso na petit na NMB petit na mikolo NMB petit wana petit na ngati aza kopela Bishop naza charismatique parce que naza misa Bishop mama église NMB na église yebisa ngai wana petit na ngati oh mais wana makama mokili ba ko sebeti toza wapi toza na il faut refléter image ya nzambe yango yo nde ozana ngo talo teli mo nzamba sepelité. Obi combien bato baza ko sepelera ngo teni boyina ba vert na kata moya kisasa. Obi combien bato ozo pese sengo. Petit na ngatika bako sake bato tika to baza ba petit na biso ba petit ba bisa ke sengo na secteur moko boy. To ko bisaka bango. C'est que yo pone parmi pasteur ba tenga misambo. Pasteur people. Ngana yoka naza Bishop Chatumba otuni kankeza ibiso que ça veut dire quoi naza charismatique les pasteurs people otuni César ngadi ibiso ça veut dire quoi otuni l'héritier c'est peut-être de Vital Kamerhe Luaka Nyingi King OK otuni caméra micro adiski Chatumba sana je suis droit en un seul kasi bino wana nde ba pasteur ko bosay ke lelo mboke comme ba problème pour bokena bosangisa ba makambo ba sangisa ba kisi na manini non qui c'est ça Jésus Jésus ne vrai goua surtout autant franc-maçon autant franc-maçon et ça va de la puissance amike franc-maçon ni ebe ko le Chatumba franc-maçon ni azana mukidi aiba ni ko na Chatumba zate comment que ko sejimi no bona que ko franc-maçon ngani jana sana franc-maçon ya Jésus na iba ni monde entier na que ko itesuso franc-maçon ngaida ko kabikila te babisa ngabikila que tu aiba ni ko et ako ibana te yeba to bayibi ba tu nyoso bayibi ke mal éduqué ba to bayibi ke mal éduqué ils ont na mabel ko ya yewana za mal éduqué ko ibana ba Chatumba te Chatumba bayibi ke intellectuel muto atanga ba classe bayibi ke passer people muto bien tala mwana mo badini ngasa on peut s'engager ni
Bah 50 ans. Ah voilà, on m'a dit que déjà. On a dit c'était voilà Bishop Chatumba to komina suka, je sais pas, un dernier mot, un mot de la fin pour to kabwana. Zaka chula moma le mbatable Kinshasa sana posa na bino, ba Jiji Pumba Kinshasa sana posa na bino, ba Papi Gene, ba Jean Poyi Erotek Kinshasa sana posa na bino bokita na mboko mboka na bino yangoyo. Marie la tendresse nakati ya Hollande. Na Maastricht Kinshasa sana posa na bino bokita awa boya ko sala musala na bino akata Kisasa mutu bakokanga susu congolais awa te ke ayaki ya utiki poto afinga ka Tshisekedi afinga kamera afinga ka Chatumba boloko eza te finga Chatumba ningo lingi bakokanga yote parce que Chatumba zeli jana kata masolo azali jana Chatumba za na ope autorité te na mboka ta ba finyoza civil Chatumba za na kata pouvoir mwana ozo occuper poste nazala yango yote comme ça caméra. Et ça pousse à Kanate. Oh mon Dieu. Maman nangaye. Comment ça mutoza na venir yamboka? Comment ça caméra ça pousse ya ko sakanate. Ngapela na ozela peka boka bwana. Un jour to boka bwana na caméra ngapela na yaka. Wana caméra na za héritier spirituel. Pourquoi j'ai choisi Kabila mais Kabila bon yo ah mais puisque ye Kabila akenda atenga maki caméra ko tenga mate to espérer ka caméra ko tenga mate atenga mukolo moko te caméra za alima na chato botoza alima ti congolais alia congolais amela congolais ala na sécurité congolais atamo na territoire asaka na minere na ye asaka na ba forêt na ye asepela na ba mai na ye ndamba pesi ye nde vision ya vitala caméra à côté il y a Président Tshisekedi Félix. Si Tshisekedi a 10 ans, Kabila a 10 ans. Nous avons 20 ans pour le pouvoir. Ah, Nzambe, on a calculé déjà Bishop Chatumba, ça y a aussi la mboka. Yo yaka na tango c'est 44 ans, o yaka na micro. On a ce que yo comme la combien? Ngai na comme 72 ans, 72 ans. 20 ans yo comme 20 ans plus 50 ans. Ah comme on a comme 44 to bi vite yo comme 44 ans. Yo comme ngai na comme 72 ans. Ah, OK. To espérer que et Rwanda ndé pouvoir penza. Et tu sais que tango na 72 ans. Ah! Mais pouvoir faut banaona ki bo mwana so banana ki mukola na bandaki déjà pouvoir ça na biso boy yango na bandaki déjà yango na sana kata pouvoir te aux anciens aux dépendre na camion Bishop Chatumba na moi to kabwana yo voilà très cher ami internaute comprenez c'était là l'ambiance avec le Bishop Chatumba na Bishop Chatumba j'espère que émission SCP Sibino pour na ba o bazaki lésé na ba propos et contenu il y a Bishop Chatumba bo excusez biso toza batu donc beta Kalibaku, on a droit à l'horaire, on a droit. Oh, Bishop Chatumba Talibaku, ah, c'est correct. Mais voilà, et tant qu'être humain, mais ce qui les a binobo, excusez Bisso, prochainement, au mécament comme ça là autrement. Et voilà, un grand merci à vous, très cher internaute, Congo France TV, pour s'abonner massivement, pour qui ça m'a sous. J'étais pas là, na zoni avec force, voilà. Je dis un grand merci à Patrick derrière la caméra, un grand merci à mon boss, monsieur Didi Dipumba, un grand merci à Papi, le roi carte illimitée, Formule Soukabilanga Héros, et pourquoi pas à José Ndombe, showman depuis France, et je vois encore H. Doya Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banquette, Jojongo Ndaimen, prêtre à monastère. Je te salue depuis là où tu me suis. Voilà, surtout Balinganga. À la prochaine, restez branchés sur notre chaîne www.congofrance.com. Bye bye. Congo France. France.com, site ya Congo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com